15 mars 1983, 15 mars 2026, 43 ans jour pour jour, Utamela, église du Dieu vivant et Botama, Talatina, terrain municipal ya Bandalungwa et servaki de cadre mokolo dimanche 15 mars 2026 Oyo, pona koyamba mobange na milulu, ya célébration ya 43e anniversaire ya église du Dieu vivant et paiwapi, bandimi ya Nzambe ya Sikatenda, batonda ki penza mobondo awa, pona ko célébrer elongo, ambiance ezalaki na dimension ya likolo kaka ndenge bokoki komona na bilili. Nayango, l'homme de Mamulaka, le prophète des nations, né Masikatenda Jacques, azalaki wana na pointe, pona ko pambola libota na nkolo Nzambe wa likolo, sous le thème oyelobi, la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Bonimelanga que, comme d'habitude, onction ya Saint-Esprit, ezalaki au rendez-vous na ndenge ya kosakana te na moment ya mateya, prophétie avec précision, ezobima, délivrance ezali kosalema, babeli baza kobika, pe ba témoignage ya kafu kafu, ezobeta ma défoité. 43 ans, eloko na koloba kaka Yesu oyo akutanaki na papa na nga Thomas Katenda Iyad le 15 mars 83 apesaki maloba. Après 10 ans ya kozala na se ya autorité spirituelle ya Mose Edi na bala, après 10 ans dès la 83 abandé mosala. Et c'est la première église oyo ebengama église oyo mutawuti na nzela malamu abandé mosala. C'est l'apôtre Sikatenda. On ne change pas l'histoire. Yesu wana pesaki maloba koloba ete na bengi oyo lokola ntoma kobanda awa na Congo mpe mokili mobimba abandaki na bakoko misato. Mais lelo plus de 850 tala depuis année tobandi toza na tokota 4e mois yango oyo naosala kaka batourne likolo batourne nano mpona bangote ya te mpona komona ete Yesu oyo akutanaki na azali fidèle e Yesu wana ake liboso komema biso na mosala. Nsima awa tozoki so célébration na ngola nsima na ngola toke lisusu na Gabon toujours na église de Dieu vivant. Et je peux dire merci à cette église. On a bandit déjà côté les mains et la moni makolo esprit des formations. Si vous les lotang dans prophète azoloba, dans la moni makolo la bande zongi na su émotion de la qui. Mais malgré la zombie ma mère, la note mana douleur. Na tonga fana ya na ebisi jeune fille na ngapesa nga bakisa douleur na mili. Na mili. Titoye na kikana douleur wana. Na suis mbongo na ngai $10 na boîte tant na zongi na fandi na ki douleur ana bandinga suna lito tina lini et pesi na lokwa fier ko na otambola kana ba kisi na sai na suis mai na kisi na meli na te mutu na tant na ki kaka prophétie moto na nzamba opesa bande ko na yoke loko na kati on dirait salinga moto dans la sentir moto na bandana lito tina li na tina tele na zo ka malili lokola ya fièvre yango na yako kumisanza. Pour un petit rappel, Bosimba Pebreba que Église du Dieu vivant et Zalaka Bongo créé un certain 15 mars 1983, Kassina 2001, dès le feu apôtre Sikatenda, Ayeba Kibongo qu'on nommait le prophète Nema Sikatenda Jacques comme prophète des nations, Pessimana Yango, passation de pouvoir et Yeko Salema, na 2004, pe na 2005, nde apôtre Sikatenda Kufaki, alors na 2008, nde Nzambe Yemoko Ayeko confirmer la deuxième alliance avec l'homme de Mamulaka, le prophète Nema Sikatenda Jacques. Voilà pourquoi tellement aponama na Nzambe pe ayebana na Nzambe, c'est pourquoi Nzambe Yemoko azali toujours na kati ya ko accompagner ye na kati ya mission oyatinda ye ko sala awa na mokili ya se.